Batu nyonso tu bozoteka awa poubele ototie eza mpo na bino te mais eza mpo na baclient na bino baoyo bazoleka na nzela alie mwa shingom alie mwa bitabe ameli mwa jus abwaka biloko wana na se te abwaka yango awa na kati. C'est pour la commune à papa gouverneur à Kata Zegida, c'est pour que souci n'habite chez qui te lance un message. Donc on a et allez bientôt lancer message all. Tolini tout le monde a changement marché na biso lokola aye. Donc ma cambo bien puisque ça me concerne biso. Gouverneur sur la place sur les opportunités. Opportunité ça biso tout le monde a eloko moko malonga na sima ko kolongone kata osika. Et ça c'est pour la biso. Là tout le monde a té. Mais pour la première fois tout le monde a Gentilingo Bilande aye. To sepeli makasi mingi na sepeli penda po ya première fois to mona gouverneur ya biso ya ville kati ya mabele na biso na Zikida première fois ponga na mutu na botami na sala musala ya mbetu na sala musala bakiti na sala musala ya madesu dona yebi penda maramba bien banda le vieux saku na to mona gouverneur te mais likaniso azui po ya koyede biso bana kini bana komi na kini double non biso nde na mabele na biso to sepeli makasi nde papa Gentinia ye en tout cas esali ngai moko te mais esali biso nyonso bien bana nyonso commune ya Kishasa esali bango bien esali pe na batu nyonso oyo bayaka kolukaka mbongo na commune ya Kishasa na marché Zegida bien donc marché Zegida ezaka mpona bana commune ya Kishasa te tous les communes bayaka kotekaka awa Kongo momba bayaka kosomba biloko awa donc eza marché moko fait à la modèle. En tout cas vraiment papa Nzamba Baxilo Mikolo ebele na idée oyo yozui. En tout cas to s'appelle vraiment na organisation papa zui ya koya soutenir commune ya Kishasa. Surtout venir Dimawana. En tout cas vraiment les autres personnes sont pas ndenge Dima le komi. Dimawana eza venir moko munene. Soko tali venir Dimawana. Quand na biso ya pays na biso force aérienne eza na venir Dima. Ba continuer so ya mboka balekaka na venir Dima pa bakota na camp. Donc eza avenir moko eza modèle faut za la pena vraiment propre. Na umeli awa bana bomona na ngana sala Sikida awa. Ti lele na okende boye na saka na Sikida. Wenze mobimba poubelle zate. Le deux toi na toilette normale te. Ah sikoyo wenze petala ndenge ekomi. Wenze mabe ese bukani to na ba position moko ya bien te. L'air biso to akokola ba papa na biso ba laki ba mwa biso ba laki wenze laki boyete mais tala wenze ndenge komi o quand wenze moko za abandonné alors siko biso 5 papa ngobila aya kozula biso charge ya Sikida babongela biso batela biso béton tolingi béton na umeli aka 15 ko kita 20 ans na misi mandakala to la pota wozela se bonga pe bandako elongwa to nyuma tieso bandako asika ko ba tela biso bandako asika poto teka malamu. Le masque et le kit de lavage.
libanda. Poni mituka. Nous avons l'insigne honneur de vous recevoir en séjour. Depuis marché Zikida et Salaman en 1936, le changement aux élections. Tous un problème nous que allait très grave. On dira si on visitait un gros monde qui allait pour les batunions sur la canal de Banda. Tous allez concernent vraiment le fond de le gouverneur, tous allez papa à Bana. Tant de Zikida connu. Tous ceux qu'on retrouve la société. Là, ma maman au bazar au Tekanazando, Bami Batela. Va respecter distanciation physique et balata ba masque na bango batoyo ba client ba kilia ndenge to ba na lokoto lingala ba kilia eza boya o ba lokoto na zando balata pe ba masque na bango na ndenge koki po ba mi batela o bate et sika oza ko somba ndunda oza ko somba peta mususu bokono et sika oza ko somba ndembi Tamsu ndembi wana pe moto aza koteka yango asi à côté la maladie. Donc pour yango tomi batela. Pour la bandeko ba mama na batata bateki na kati ya zando Simba Zikida na meme bango ba masque ezali awa ba lave-main o ya mike ezali bongo 100 exemplaires utikala. Na o ya mineno il ali 4 na so ya marché et kozalana oyo sukoli mabokono ata utaki wapi ata utaki mwa banzonzing urole kana ndenge usukoli ayo maboko pe utamboli ba masque ali à 10 000 na pesa symboliquement na maman a nous a dit marché akabola bandeko pona koeba komi batela na tina ya bokono ya coronavirus. Merci beaucoup. Balave Mike yango oyo ezali bongo 100 pièces oyo banini ya côté yango bipai na bipai po bandeko basukola maboko po même bamongo taza osimba toyebite Tam se appelle à moi beaucoup. Oya minene ezali bongo 4 pièces. Et rozala na ba kwenyoso, point kuna. Allez. Yango. Voilà. Pour la sensation, maman administratrice, il y a marché. Vous avez na ba document de sensibilisation ezali awa au kabola yango pour na bato baye bake boko ezali ba geste barrière nyonso ezali awa ba mouchoir soko sali mouchoir obwaki kopesa mbote na maboko te moto nyonso alata masque obligatoire moto nyonso ndenge topesi ba balani ba lave-main asukura maboko tango nyonso moto nyonso soki mwa kosu eza na yo oyo bandinga kosola boye na kati ya code na yo pe moto nyonso ayeba ko garder distance ndenge tozali boye moninga waza kuna soki ala bokono na ye moya ya rongo mais soko pousa li pemene na mingi soki aza nango ebeti yo ndenge tomoni banzela ya balabala dima na avenue du marché na uwenzo Simba Zikida ndenge bebi na mepsi yango na plateau na turi na mepsi yango na mepsi biso moko d'abord na bien moto moko autaka na sanza te yaye aye koboka ba sachet na bosoto bisika nyonso ezaka biso moko bala Kinshasa bino
so otambola nzela omoni moto abwaki mbindo bosoto na kati ya nzela bokolande bobi yaya ramase bapla outi kobwaka sikoyo ozomona soki bolandeli ye aramase yango ake nango soki mpe kiyangeleki bino mingi boyebi bo zwa yango tiango na mutu na yo obi otiango na poche na yo tambola nango me bino soki moto abwaki yo mpo oyo obwaki ye mpe kuna abwaki donc ebongi tozala na moi éveil patriotique moto soki abwaki bolandi ye mama zwa bao oyo obwaki kende na yango me biso nakisa sawa moto soki ye abwakeli yo ndo tosali te liboso ya lopango yo moko mpo ye obakisi moto aye na mbindo na balabala na bino ya dima ya plateau ya marché abwaki boza kotala ye lokola boza bapaya lokola boza bakolo mbuka te ebongi bolandela ye obi en tout cas ya boye te esengeli moko tobatela mboka biso moko toyeba kotia bopeto na kati ya mabalabala na biso mpo na balabala dima eza na ndeko moko aumeli awa nayebi te soki abotami awa alobaki na ngai ke natikela ye ntango akobongisela biso balabala oyo dima mpo aza na sote na ye ali awa mpo nango sokine me nalingi aloba na miso na biso awa mokolo nini akoba na misala ya kobongisa balabala. Il y a un frère, c'est-à-dire toi, monsieur Abédajour, qui m'avait promis qu'il ferait de cette avenue une véritable merveille, c'est-à-dire il réhabiliterait cette avenue. Jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas commencé. Donc il ferait ça à titre de don. Ce qu'on a passé, moto, ndeko, ingala osatsabino, balabala oyo, lokola la société na na sokin, na lingi na bongisa yango. Yoko boya. Moi yo boya, ate ngona na ndimaki, mais depuis le ndima na moni mosala et bandité. Et lingi kolbanini. Depuis que j'ai accepté que tu puisses réaliser les travaux ici, rien n'a commencé et on n'a rien vu non plus. Explique-nous. Mbote Kinshasa Mbote. Excellence, monsieur le gouverneur, promis, le 2 juin, les travaux de l'avenue commencent. Zigida, quartier Nouveau, rue, don de la société Sokin, soutenir gouverneur Jean-Tinine Gobila. Ok, merci. Tolobaki, na cadre ya Kinshasa Bopeto. La coordination ya Kinshasa Bopeto na niveau ya commune to check. Il faut les animer. Na niveau ya quartier, la coordination ezali. Na niveau ya ba balabala, ba avenue to ba rue, la coordination ezali. La coordination est ça là, ba tu vas la sensibiliser, tu vas changer mentalité na bango. Ba yeba ndenge nini ya Kopeto la bisika. Mais soki mission ngana pesipino. Boza kokoka yango te tokosuka wapi tokosuka wapi Wenze, monsieur le bourgmestre, maman administratrice, Wenze et Baby, Bonduka, ma partenaire, moi bien, Oyo, ma collègue de la Bisso, Wenze, Yakitoko. Alors, monsieur le bourgmestre, attention, attention à... Voilà, Tosuki, Bongo, Tokosolola, Mokromosusu, Abou.
la